comment est-ce que FCC a quitté tricher l'élection présidentielle. Mususu yo Fayoul aye ko komali susu note nazo senga to sala transition il y a 1 an et demi pour la réforme des institutions ainsi de suite. À ça les sous émission a comme dénigrer président Félix. Aujourd'hui na société rabiso congolaise ba koma kolinga batu nyonso bazala pembe. Congolais abosa na kambangu mbangu nde tango bazo sakana biso tina bato bazo mibenga banyamulenge. Parce que bayebaki que eloko oyo tofondaki nango espoir pour na kotricher zalaki ya koiba. Là vous cessez d'être banyamulenge. Na bino pe ba Congolais bazawa na Kinshasa na ba Lumbashi na banini ba télévision na bino kaka danse parler de ce problème. Complot à niveau de France, Belgique, balingi basala jewana. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Alandeko na Londres. Pesa sango y agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakape fret aérienne avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Bande Konangai, merci de vous savoir vivant, en bonne santé, même si peut-être moi difficulté pour la santé, c'est passagère, même si ça emporte quelqu'un, il meurt, c'est la destinée. Maintenant, Awanelo, Nalingi Tokende avec des précisions. Nakolobela Oyo Otali œuvre il y a président Félix Tshisekedi. Na suite ya makamboleka ke na Kolwezi. Kaka na émission Oyo na kolobela bino makambo etali buzoba mususu eza ko bakisa makote ya ba Rwandais baza ko mibenga banyamulenge. Kaka na émission Oyo il faut to solo la vérité Oyo etali comment est-ce que FCC a quitté tricher l'élection présidentielle. Na ko expliquer yango awa. Yambo ya biso kokota na mozindo to epesa kabino rubrique na biso ebengami insolite. Après insolite tokoya kolandisa Oyo Pauline Muzinga parle. Eza page na biso ya conseil sur, je dirais, les alliés au Tobenga civisme et développement et la santé publique. Et donc, Tobanda directement na image insolite nabiso ya lelo mokolo ya vendredi. Nazela gaga bulingo motemo moto ilinga kalebai na lelite bulingo nazamo kilo yo basika kite nazalela koseketa bulingo lelo ya gana no nazamo to bulingo engoi. Bouti Kolanda, ça fait la bonne humeur et plus tard to banda pe ko proposer bino vers la fin ataba épisode moko amike ko banda ko leka ata ya ba 15 minutes
pour que vous sachiez que le cinéma au Congo marche. La télé dramatique, ça marche. Le domaine culturel, ça marche. Le Congo est en train de se mettre debout pour que tous les domaines de la vie fonctionnent. Donc, toko tasiko na conseil à Maman Pauline Mujinga à Bombela Kibiso Likamoni Nilo oyo etali loposo ya basi. Parce que aujourd'hui, na société na biso congolaise, bakoma kolinga batu nyonso bazala pembe. Mais nini Maman Pauline Mujinga a bombeli biso mokolo ya lelo oyo etali astuce, civisme, développement et santé publique. Lelo yo na ye kolobela bino ba onyo setali loposo na biso ya batu. Mais na remarqué que bandeko na biso ya basi to bandeko na biso ya mibali eza mawa mingi ndenga na yaka na kuna ipa na biso na Kinshasa naza komona batu mususu bazana bango na moyen te, mais faut bazala na mbongo po basomba ba produit po papa kola na nzoto po batela. Exemple kaka ya muke nga nazana balinga na mususu tokola na bango bazalaka penza mwindo baleka nangai mutu na bota mapembe na vina ngana koma mwindo bango koma pembe makasi. Me bandeko baza ko bebi salo poso na biso parce que boyebi maladie nini tozali komulukela na kati ya loposo te. Na ebi ke mingi bayebi maladie o babengaka cancer ya peau. Hydroquinone ezali bien te pona loposo. Ndenge na uti koyebisa bino ne bandeli ke poso na biso ezali na 3 couches. Couche ya liboso, nzamba ayebaki po alini atia couche ya liboso, atia ya mibale atia ya misato. Sikoyo tango yo ozotia bakisi wana. Kisi wana ezobebisa loposo. Ti ekolonga loposo ya liboso za ko protéger ekoti na loposo mibale ekota na loposo misato liwa ekomi wana. Nakanisi ke boyokeli ngai na ndenge na uti ko expliquer bino bo garder ba poso na bino ndenge ezali. Enfin, bomitala selon conseil ba pesi. Bokomona batu lelo oyo batingama na ba produit wana bazako pakola bazako fabriquer ngo na ba libanais awa. Poso na bango ekomi kokoma vert na matoi. Okomona mutazo wele la savon wana soko tali na ba maboko oyo bisika moko boyeza kamiku ebele etikala noir na zoko mituna ndenge nini boyoka ka sonite atatango ke ofandi osora na batongo mindele oyo baza na poso apembe ba omono ndenge nini. Est-ce que être une belle femme ça demande seulement aux alapembe? C'est ça le problème. Le Congo doit être naturel. Maintenant là-bas na lingi na expliquer bino oyo etali vérité oyo bae ko ganga wa désirne sans honte, sans détour ni vergogne. Baza ko tambre nango chaque jour. Et même d'autres gens oyo ya mitema mabeli kundu ba kontura ko koma on a volé la victoire du peuple. Quelle était la victoire du peuple selon vous? Kobosa na ya Congolais ndezo sala que mutu nyonso akoki koya kosie andimi pe abetile pe baboko. Je vais vous rappeler une chose. Président Félix Tshisekedi na UDPS bazalaki koboya machine à voter. Basengaki ke bakota bakende ko contrôler serveur central ya Seni. Nanga na ba musengezi wana baboya kana motema moko. Union européenne eye kotambola eye kokota et moni eloko te ebimi e boko beta masolo que il n'y a pas un problème, on peut régler seulement les doublons. Corruption et le cas qui wana yangona ba français na Union européenne balobaki que il n'y a pas de problème. Alors que problème ezalaki nango na kati. Tout était programmé pour que le candidat à Kabila a gagné. Balingaki ba kota ba sala pe dépouillement bomoni na machine que a gagné. Tout était programmé. Lokola ba koko ya mboka oyo ba boyaki. Ba yebisaki nzambe likolo na se que Kabila to boyi. Et salaki ke bobo sanaka eloko na lingi na loba.
garçon azalaki chef ya informatique o azalaki na secret nyonso o etali seni na domaine ya informatique. Bo se rappeler aibaka élément tout akimaka kendaka États-Unis. Ce qui fait que tango vous comprenez que Félix Mbalamoko aye koloba avec ou sans machine token dans l'élection. Comme nous avons que la Mouka et Bené Bazakouno Bazako travailler pour Kabila, vous ne compreniez pas. Yango wana siko bazaki koyebisa Félix na Genève que boya élection saboté parce que bayebaki que eloko oyo tofondaki nango espoir pona kotricher ezalaki ya koyiba. Yango na ki ba musuto batelemelaki ye bazako bondela bambemba banini ndima kaka tango bamoni que Félix aboyi na motema moko baye kozwa sikoyo dauphin, double dauphin ya Kabila Fayulu. Hier aya na objectif que élection et salemati. Le col est échouaki. Nanga a rassuré Kabila que ça va aller. Bazala qui sûr. Na lingi na rappelé bino eloko moko. Jour ya ko publier résultat. Ba kendeki na batetera na siège ya PPRD basali podium. Sadari était sûr que c'était lui le chef de l'État. Asukola bia la tabie bache na podium. Tango sikoyo babandi kopesa banungu ya que Sadara zone ka chef de l'État, Amérique a bengaki parce que garçon ya seni wa kimaka na ba élément nyonso azalaki na mode de passe. Kokota na machine ezalaki facile, koyeba makambutu ezalaki facile. Pour seni azalaki na possibilité mususu te que a commander machine mususu ya sika et ya ba reprogrammer. Ba français pona muyibi batindaki ba téléphone batindelaki bato ya Senko que boko tricher na téléphone, mais téléphone ezalaki na possibilité susu te parce que l'unité centrale na makambo nyonso sa serveur central ezalaki na États-Unis. Tango babandi kosala vote basali vote tango bazokoma avec l'espoir que Sadar Yakobima, rappelez-vous, ezalaki pe na ba élément mususu omoni alobi a voter Félix mais akamwe elongi ya Sadar ezobima esimbaki muke. Tango bazo voter ezobima na États-Unis, on voter bimi na États-Unis, voter bimi na États-Unis. Yango na États-Unis siko ya zelaki bango au tournant. Tango balingi bakende boye ba bengi Kabila batunayo, nous avons tous les résultats, c'est Félix qui a gagné. Ba proclamer président Félix. Tango ba proclamer ye, ba komo koluka toko sala ndenge parce que pesa ki crise na Shadari. Et pesi bilobele na Fayulu. Parce que bazaki kamoko. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ndeba yoko jouer numéro na France, Belgique, walobi Kagame lokolo zanga no président exercice ya Union africaine kende na sens ya Union africaine o mema bango na dialogue et lokwane kufa to contourner réalité. Singeleli na États-Unis Kabila yebisa batono ba proclamer lelo. Il n'avait pas le choix de programmer. Kongole abosa na kambangu mbangu nde tango bazo sakana biso tina bato bazo mibenga banyamulenge. Élément nyonso e basalaki pona kotricher na yango bazaki ba programmaki déjà kuna na kati Shadari ezalaki déjà na États-Unis. Botika discussion sur ce fait, Félix a gagné correctement. Point na tosilisi. Tola na image ya batoyo. Ponga tozongo tosolo. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. We want justice. We
want justice. We need justice. We need justice. Justice for men. Justice for men. Justice for women. Justice for women. Justice for kids. Justice for kids. We demand justice. We demand justice. We want peace. We want peace. Peace, peace, peace. Peace, peace, peace. Peace, peace, peace. Peace, peace, peace. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Stop killing innocent. Stop killing innocent. Stop killing children. Stop raping women. Stop burning houses. Stop burning houses. We need justice. We need justice. Bomoni barwande bazotambola kuna na États-Unis. Siko bino diaspora kaka bilobela bozela nini kotambola. Ko contrecarrer bango. Ko lakisa bango que vous n'êtes pas des Congolais vous. Na possibilité de prendre une nationalité et koufi to kopesa te. Et nous vous informons que baonyo so bakimaki kuna na Minembwe bakoma ko fanda na Kalemi. Bazoloba stop to kill Banyamulenge. C'est que arrêtez de tuer Banyamulenge. Bamibengi ba Congolais. Général on a la kisibino bilongi bazara bakunda batwale. Baboma na Congo yo. Bazai ko mbenga Banyamulenge. CNDP. Bayako sala M23 kaka bango baboma ki kaka bazai ko mibenga Banyamulenge. Na mona ki marche ya boyete que général to désavoué yo ozoboma bande konabiso rien du tout. Vous étiez toujours là à Minembwe calme. Vous étiez sûr que tant que aussi ça koboma to kokanga Kivu mobimba. Kunda batore tant bakobo kolukisa ye bakanga ye kaganga lobi aza Rwandais. Tanganda kei Rwanda. Oyo pasteur soki mihigo soki nini Rwanda. Là vous cessez d'être Banyamulenge. Na bino pe bakongole bazawa na Kinshasa na ba Lubumbashi na banini ba télévision na bino kaka danse parler de ce problème complet à niveau de France Belgique balingi basala jewana. La France soutient Kagame et les Rwandais. Bandeko nangai batuti koluka kosala buzo baba sala basali kaka wate tolanda image oyo batuti oyo bakeko kanga kuna na Tanzanie Azako Bibenda Kaza Tanzanien. Chef a interviewé à découvrir Albert Kangaye. Comment Yoko Zala Tanzanien, Oyebiki Tanzanien te, Ozana carte mon côté nilité, Balingi va s'infiltrer partout. Voilà la image. Una kitambulisho? Hebu nipe una barua gani mfukoni, leta hapa. Bwana immigration. Hebu chukua taarifa hiyo kijana. Kwa nini anajitokeza kuja kudai haki ya ardhi kwa waziri wa ardhi wakati anajua hana sifa? Na kama wako waliokuwa wamesimama wale wa namna hii wajue. Halo, hebu chukua taarifa ya huyu bwana. Nani immigration officer? Chukua taarifa ya huyu. Shika na kadi yake. Wewe utakaa nayo hii. Alafu mkamata yule aliyempa kadi hii. Amwambie nani alimhakikishia kwamba yeye ni raia. Omoni tucho. Aye kuna na za Tanzania. Ndenge bayaki na Kivu, hospitalité, tokomi ba Congolais, ba bipese na Kombo Banyamulenge. Vous voyez, c'est la preuve tangible, il y a blague basalaka. Nasi na yimsi bato ya bandundu. Depuis bayaki na bangombe bazongate. Balingai batelema na Kasai, mulu balobi awa bakotelema te abengana ka bango baleki baye na bandundu. Bino lokola gizenga bazaki mariage na Kabila, ya mo bobombi bango. Mais plus tard,
Boko banda koluka moya koluka bango lokola sud Kivu, boko mone koko ma passe. Bande konanga, c'est ce que vous voyez. Et vous trouvez ça normal. Et pendant ce temps, tous ces grands professeurs ont développé nos notion pamba. Évitez que c'est le pays qui vous appartient, qui est à nous tous. Vous soutenez quoi? Vous voulez quoi? Naniaki na salamulaï le loté. Mais tango natali saut de mouton oyoza na pompage. Na lobiba pe sango combo place Fachi. Il mérite. À salier vraiment nene. Il mérite. Namoni ba mususu pour la jalousie, pour la tribalisme. Baké koluka ba image ya ba Angleterre, ya ba Canada, o ba juna ba image ya ba viaduc. Parce que y a véritable sorte véritable sorte mouton à la cate, sorte mouton sorte mouton de mouton parce que et ça c'est le bataille, c'est le besoin ya et c'est que bazo tongango. Jalousie, tribalisme, haine viscérale. Vous êtes le seul peuple au monde où besoin d'un pays nabino. Et ça mawa belé. Et ça mawa plein. Place oyo so bakotia eloko wana na ngasani asuka na ba matete bobe ngango place Fachi. C'est clair? Oyo mususu oyo Fayulu ayeko komani susu note nazo senga to sala transition il y a 1 an et demi pour la réforme des institutions, ainsi de suite. À ça, sous cette émission, a comment dénigrer le président Félix. Parce que, a eu réponse T. Il y a des députés, parce que le président Félix, tu sais que Kende, dans l'Assemblée nationale, de Yozalaka, Kende ko poser problème wana. Bota la siko boko sala ba réforme wana toté. Jalousie Zamakasi. Fayulu, tu n'avais pas gagné une seule fois ces élections. Les Léo, il faut battre sur l'opposition. Bon tourner mission Nabino vers candidat unique de l'opposition. Ceux qui sont jeunes, balingi ko tia mutute, bozo Moïse Katumbi au placé, azana ba député belé, azana opposition pacifique, démocratique, républicaine. Toboy ba bandi. Sauf que botali à ta élection bosali, ba mususu ba koleka été. Non. Peut-être pour koloba les lois comment koloba la Moïse. Non, moi je suis correct. Musala salaki mabe na katanga na lobaki yango. Awazo mérité ko sala porte-parole na lobi pe yango. C'est comme ça que ça marche. Et Bobo s'en que le président Kabund Azozonga Lelo. Dire cela, portez-vous bien. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesa sango ya agence de prête, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.